boyebi bien ke yakataka te nani wana Fachi Beton. Lelo beto ekiti lisusu na komini ya Bumbu na Veni Kimayala, bana Bumbu basepeli. Société otobengi na kombo ya Safrimex epaloli nzela ya Kimayala. Dona ngongo tozali koloba boye babandi nanu na kati ya bakanivo bazali kobeta ngo dada epi na nsima tokotala makambo ya makadam. Merci mingi na premier citoyen de la ville otobengi na kombo ya Gentini Ngobilambaka Poya azali kotambola se na vision ya mokonza mboka Fachi Beton.
ebongo yoka bana bumbu nde bapalolaki nde babetaki loseba. Tozwami na commune Bumbu na Birmanie na Veni Kimayala commune Babanya banana landu baokita mbangu pena dans deuxième jour yango to commune ya Awas ndenge moko nanu ezalaki tokotala ka tosani mingi vraiment on lobeate oyo aleka ekoto ayebi ndenge ezalaki meme toleka na moto tozokweya meme ozosala makasi soki mbula ebeti soki mbula ebeti atende biso totekaka awa soit ovandi kola mesa soit moi écoute on vend des até pour mai modèle côté la non la Kimala les autres la Birmanie pour ils sont côté na Kimala donc il fait de ça vraiment bon avenue penga uta to botama soke za la macadam de moni a mabanga zo manande bazo tibola mais uta to bandaka kanzamba sala mukili na lelo baya ko sala macadam o eza lokola ba route secondaire pas ils ont couvrir 24 wana kuna chef de l'État et Liboso a salaki et Nengesa, Yami Balaye Kusala Asosa. C'est quoi la côte la venue au ya Birmanie. Birmanie oyo que banda kuna la victoire ti et comme matana manifeste s'appelle ici. Donc essaye sengu mingi ndenge bamisala oyo ezoko salama. Donc il faut qu'il le banzele zati. Parce que to relien ndenge ni social Liboso sana banzela. Première sociale Liboso ezana banzela. Olingo ke musala okotemula makolobe na nzela. Donc essaye sengu mingi. Donc to pesier par le Longonia mingi a continué na bamisala o asala ba route secondaire nio surtout. L'air déjà initiative est déjà donc c'est à féliciter vraiment. Dans la CPL mingi na pesi Longonia vraiment na gouverneur de la ville Gentini Ngobila et sans oublier Fatih Béton. Dans moi pe ba couler ka ba béton partout dans les cas. Donc coup de chapeau na mon chef de l'État. sepela na ndenge moko po ezaka libano so kote na kati ya miteme esengo to wana ngo oboza na idete mona kwa nzambe ndaki tiamo